Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Salut na bande konyo sobozolanda biso partout dans le monde entier, surtout na ba palais na bino na ba bureau partout au Bozwami, Jerry Kobetox, DC7 de la presse, Soko Meki, ok, na Ravin. Et nazo sa bino ka musala toujours na Congo Check Check TV, ya boss ici Mutombo, leader à Pembe. Kaka ndenge zalara musala nde liboso tozo salaka musala po musala etombwama musala ekende liboso et surtout na bande kono bo s'abonner te boya koto po bilengeza koto nde solution bango kuna makambo biso nde solution po biso tozo solution ba problème Congo solution Congo check donc ezanini so moi problème ezali boya nango awa biso nde tokozela ngo pena ba solution avec metiti mana réalisation montage donc tozo sala bino musala mais ndenge ezala kaka na ba émission na biso to lobela makambo ezoleka na monde entier mais lelo to koloba pena makambo na yebiki à chaque fois na banga kate na lobakaki so na sisi koloba makambo lem so na ke pavillon 10 mais ça ya politique ité eza o etali bato ya maboke yango nani nazo yambela bino actrice moko ya cinéma ya théâtre ndenge bolobaka elle s'appelle Karine Poutou alingi avanda na micro na biso ya Congo Check Check abimisa ba vérité nyonso oyo ezo sale pasi lelo alobela na bato na soloka oyo balingi ko respecter moi cité balingi ko tia moi si na valeur na yete lelo a préféré alobango mais yo muto yo soki osalaka bongo sort na yo eza mabe makasi po lelo okoyoka ngo ata oboyi kotala mais son quand même soko tiki na internet na ndako no koyoka ngo et puis et apporter au conseil avant metiti mafongola na pesi mbote na cœur sensible solati de brassara po bango kuna système o bazo kokate ya mbungu nzunu mbanzanga nga pa mambo vide donc to tiena se ba momebele ba no sabe mission internet ba bongo wana ba kuma ba sai na nzambe po ba bala bango mi ba ingi ba sa sube mission internet te mais cœur sensible ozo sala toujours musala na Congo Check Check. Merci beaucoup na sponsor officiel ya Jerry Kobetox pas si vous mutombo na sponsor nanga Azmak la canadienne mona moi si bato na solo kamo balinga ba mekame abeti nzete na mai et pas ya Jerry Kobetox et puis na bosanité c'est femme au kondi wana moni mamoko moto na nzambe dode mavumisa donc tous à la kaka biso moni ko sola bien Jerry za pire petit ya ba vie na ye ce qui na boa ki misumbala moko na moni PDG Zamoko Gislin Gildas Boulou donc yende makambo et puis Diolo Mbala biso et ma Pascaline Mujinga wa kwetu talakaka basolisaka Jerry Kobetox bien mais titi mana ebite soko fongola caméra Karine Poutou boni bien papa Jerry qui mezali koleka ba pasteur hein koleka ba pasteur oui koleka ba pasteur bandi ma bien émission na biso po ba pasteur nyonso ba olongola milimo mabe nyonso ba na ba jeune nyonso bazala ba likolo na bangomba menga Karine Poutou so na zui fufu na nga na melima api on a lali pongi mais bango balala pongi te oui ils assoment vraiment Karine Poutou lelo na lingi otala caméra na bandeko nyonso tu oyo bayebi yo na bao bayebi yo te oyebisa bango na mwa muke Karine Poutou azana nyava to banda mbala moko ba vérité lingo bimisawa po na yebi ke après ba vérité oyo ngana yo na pavillon 10 donc c'est singa makas na Karine Poutou ekila RDC naza artiste comédien bao bayebi nga bao mona nga baza osepela po balinga elongi ba bébé donc ozobomba groupe na bomba groupe te naza na groupe a président Muscador Roblex bato musuba za so azumwa gaz armo na groupe komi mukie komi munene te président nga boye vraiment fuli nga boye donc na yebi ke na te ma pe place mo boye na zumwa 100 francs na te mi place mo boye na zumwa 1000 francs fute nga mandako na nga kikuku na ngai donc na ko bombe te mon papa chéri donc na linga ke mingi na minute obo mo na pe bilili
histoire mikolo eza ye dans Facebook WhatsApp eza ya oyinda parce que Robles mikolo asali makambo bana mibali basalaka abali asepesi famille na donc na bwa keka ba fleur sur mon papa na ndenge ya songi ponga na banga kanzana na liwa boss sibu mutombo abi Jerry Kobetok sa tam likambo ezabo ko banga koloba te Robles Muscador j'espère que abali. Oui abali. J'espère que abali. Abali ya solo pe ya clôturer abali. J'espère que abali. Abali papa to tuninga 7000 francs abali. Voilà, alobi Muscador abali. Président Muscador abali, Robles Muscador abali, babali ete. Ke babali ete apesi penda mbongo na ba dot makamnyo so po souffrir boye. Atie mutu kana nje apakoli on peut couler alobi fe kotana na nzela ezwa mbongo e bongisa makamnyo so mobile azala na ngo ye abali biso to bali. Babali biso cha ye abali. On dit c'est comme ça son ngolo ba ye wana kuna babala yi. Te ye kuna ba te talinga te. Ah papa, ngala koti ba vie privée na bango te nazande na sengo ya biso to bali. Voilà, bino bobali na bandimba na Moscow songi yango tranche to sala eza vous avez droit de savoir faut ba yeba mambo za na kati ya motema na yo. Lelo to sola na yo vraiment makambo o etali vie na yo carrière artistique na yo et to beteki no mwa lisolo mwa mukie onyo kwa mingi makasi donc so na leki lelo bopo na longola fado oza akata mutema nanga ekita na za l'aise babiso moni ndoki na musika belela potanga ozwayo aotike lo tante yango moni ngana na longola fado wana ata na oke partout menazala na elo mobo na kata mutema parce que na dépensa trop bisiko nazala ki na dépensa trop pour na micho pa mona ngai dépensa nini nzoto mbongo to nini na dépassa ba mbongo na ngai ebele po lelo nazala o naza Karine Poutou bisika nazala ki lelo ba osenga mbongo boy na pesa ba osenga eloko boy na pesa me efutanga elote na ko futa mabisika onga na kende ki mena ndaku na ngamoko nazaki na futa maite nazaki eloko mobo ya pamba ezanga valeur po na boyaka ko pesa zela suka na to mila mwa mai muke po boyaki ko pesa oboyaki ko pesa yo mtu lobi ozo pesa mbongo siko boyaki ko pesa nini omoni ndenge tozala boy to uta na ba famille na biso toyaka pona musala mais toyaka te po tokoma ba amo boy utiliser non neti ngai Karine Poutou soko ye po ngana koma ame utiliser pona yo po lelo pesa nga rôle principal yeba ke na olongwa na groupe na yo. Ils ont qu'une mission à m'utiliser pour une mission un mission sans tabou pour appeler tout ça là sans tabou mais tout ça bien sûr il y a la vérité à m'utiliser c'est la vérité donc ngana koma mutu moko na koma mwasi oyo azaka ke so uti poto yo kiti ngana peso njoto po ngana zwa rôle te bongo nde eza bongo ya kaso ngana lobati yango na lobiti donc pona nazwa rôle ezo senga ke batayo yo rôle wana casting esenga ke ngana jouango mais po ngana jouango fo na peso njoto e pana nga esimba te to yaka misala nde batutu babima na tongo bake bureau ake wapi neti ngai théâtre eza musala nanga ona lielaka ona lingaka ngo na kati ya mutema na ngai mobimba mais ezate ke bokomisa biso ba fille moko boye aye pana po azwa rôle mo boye senga ka ke yefa jouango mais o kaleye Karine Malembe non Karine Malembe to ke Malembe nga makamona za très sensible alingaki yo to alobaki na yo Adam sonné mbala moko domoni bolingo na ko pesa nanga soki nga na lingi yo soki pe olobeli nga bolingo po naza mwasi naza sente naza pe na nzoto mai na makile ezotambola mais ezate ke yo mbala moko ye briske olobi nanga to bimanga na mbala moko benga na téléphone alo puto za papa question yo réponse c'est anga yo beninga na chambre na yo olobi nanga aputu nde naza boye na nzala lambelanga eloko boye tant que papa na ngai po biso batuto banda groupe wana na zéro to comme ça lelo ekomaki wana aza nazo mona nga na yebi ke omona bililo yo ata otala ontendo yo lobaki ma oyoka yebi so na ngai po aza papa na ngai na bandine na muke tito koma ene na 5 ans na 5 ans na vendre pane so na bénéficier za 1000 francs
Mais 2000 francs, comment 1000 francs. 5 ans avant de paner na bénéficier 1000 francs. Maman, tu te tika nano moi si munene boy taille boy 1000. Oui, nazo lobango na lobango liboso caméra, na lobango yozo poser nga ba pesa ki o 10 000 francs yozo loba. Ngai na sali 5 ans, ba mina nga tu baza ba collègue na nga musala ba yebi eloko nga na longwa. Na ba chef na biso ba yebi eloko nga na longwa. Yo ko comme ça ba tunyo so ba esclave no to zui ba tout ya groupe. Mais nga na to beba na eloko ka ke abenga na chambre lambelanga boye tant que papa respect na mesala pe ko pesa po eza groupe nanga to linga groupe na biso kende bien po ndaku no so eza salité ok bon c'est pas baninga mususu ezala bien te mais yango moni biso to banda otia ba poids po eza ndaku na biso eloko na biso kende liboso aza muto ayebani na ba poto mais biso so to aye awa apesa biso ata 1000 francs ata 200 francs mais ba mbongo na biso o bakabela biso o to nyoko amelaka ba bengo boye $20 obimisi $10 obimisi $30 obimisi mais ngala groupe wana na bénéfice ata 2000 francs te komi na chambre lambeli abengi ngai Karine Putu na nzala lambelanga boy po eza biloko alingaka na lambele ngombe fresh na lambele ponga na lamba kitoko na mongo na za mongo papa kota ko lamba kulongola na na mongo bon ala na lambele biloko alingaka ngombe ya fresh na lambele loso bacha petit poids dans la lambe bien na lambelier et si ton na ekotike la ye na kutie ninde babota ye oh na kutie niso na okosa azawana ba collègue na nga tout bazawana ba yebi yango na basi na mibali ba yebi yango donc biso na groupe na ye tozaki lokola atikali ni donc silipite kalesonte te ba benga ngoni ni salopette na salopette ya chocolat alali na mbetu ngata na fongo ebo na moni na bien mon président kanga na nous njoto po to solola ote respect ya papa na moi donc na otala epete na bombi elongi kanga nanu njoto po to solola ote lo ni asikeza nga bien loko asikeza e pa na opoza président nga mais pas batu mususu eza asikate mais po na respecta yo bomba nanu nga na yo tika biloko ote bwe nga na to sala débat 30 minutes na chambre nga na te ou bien théâtre ou bien na tika ou bien na zala na yo ou bien na longwa donc banda wana na pesa réponse wana nga na zwa rôle pa na été na yebani na groupe abatu mususu mais pas papa na nga na tika liko yebana te na tika pe ko jouer te donc na ndo jouer lokwa figurante mais yo pe surtout le bapeto qui n'est pas nzoto ya botao quand même tant moninga sengi adamsone falo pesa kaka te papa moni to pesa ranjo to tant yo lingi eza eloko abitumba te za eloko esprit yo pe linga muto na mito yo pe okyo linga ngati obia Karine Putu nde naza boye na sepela notaka ndo za baguna nga boye na boye soki nga moko na lingi to ke nango bien na olinga na nga pe po naza mwasi o balingaka mais ko ke na nga na force te oza na poto side ya calcul obi moi on nde na okita décembre boye na kiteli intel na bona tanga ba komota msusu boya moi kuna na kiteli intel moi kuna na kiteli intel président ba uta poto oui ba président ba osa ba groupe na bango awa o ba comme ça biso ba marchandise na bango ba bilanga na bango ba tiki basi na bango ba poto biso to ya onyokwama na ba séjour na ye ya olala na flat ezanda sa pointa ki mutu intel asa pointa ki moi si intel yango moninga na longwa na groupe wana po otuna ngo longwa na groupe wana boy po otuninga ngomba lebele yango lelo obenga nga to sa l'émission ya on a sa l'émission na bo pesa biso respect o biso to pesa bino bo comme ça biso lokwa ba marchandise te toza bana toza pe na ba para toza pe na batu na biso o tozala na bango mais bo linga te ke biso to koma bilo mo boye bo banda ko utiliser biso pona zo rôle mo boye fo yo bimananga te voilà Karine nga oza deva pe mutu oyo moi indu sezalize est-ce qu'on a keno na ndenge moko boye po wana to landi yo olobi soki tozo boya metiti maso tozo boya na kotanga kombo ngai ne muna pekisi atanga kombo po la fille alobaki pene fa tanga kombo mais to bomba nanu kombo to te ya nanu mutu wana zotala biso na ba ninga ne msu batikali bate ya masoki ya deuxième fois bate ya mite ngale ti soki deuxième mutu abimi boye tout to tanga pena kombo mutu ngo so okangisa nga na OK pavillon 10 mais to bomba nanu kombo mutu na mezaka mabe na kolobe non na suka ezaka mabe Karine ba remarquer pe bino pe basi ya théâtre ozoya ko sala théâtre on dirait outi na mon pono oye déjà ozo tchanzo no moko anje yo moko to sebisa déjà président na président Damson ngai président na bengi so pa na surtout so futela ndako yo moko o mo bengi sa président papa mananda kuno président pa moni mbeto a bien amoni pe mo réa bien
moi président peut faire interacter moi pongi na moi petit kilote je pour tele président na pas na moi nzoto bien moi bataille yango pe boyango bokomi ko bimana bino nde ba fille ati bozo séduire ba président na bino mais lelo yoka o bino yo lelo ozoloba na micro omoni opposer une question moi bien moni mutu déjà soit bota même poli na famille na yi ata libanda ozaka impoli mutu soit aza déjà ndumba na quartier atiki ki ndumba ne na quartier abina kota na théâtre ko sala kaka o yazala nango babi comportement mutu ezaka ndenga zala ke pa na bango yango na obanda ko tambola nango netinga penyane azaba to tsenga mbongo so na lingi yo te donc na ebité na pousa na ata pembeni te poso na lingi yo ezala on kapo na sa so ba blague mobo po ba tuto ba vana nga ba yebi nga bien nga so na lingi mutu na linga mutu so pe na sepeli na yo na stongo linga nga moku de foudre sala nga na olinga mais zate ke na longo na ndaku na biso na eko sa ki nduma na théâtre po so kimi libanda oye na théâtre e po sambwa po mibala théâtre ba ko sambusa yo na longo na yo Géri, na ken entel, okomi ko tambola valeur ki bo mo sinde na lati pantalon boy na mona na bongi mais na kati na nga na zelo te ba otianga boy. Ba garçon à théâtre baza ba garçon munoko, ba fille à théâtre ba fille à minoko. Donc ceux qui ont na respect na yo mo côté mto respecto azate. Nga si 10% ba yebi ngai ba respecta nga ta moko respecter nga te 9% ba respecta nga na basi na mibali. Donc naza social na mutu nyonso. Donc so na oloba na boy ko tanga koma preza wana. Po yo boy po na nga moko nazaki pe na posa ke na tanga. Po ye moko asalo babi ata olobi. Eza ndenge na biso ba artiste ba benga biso ka bandumba. Abiso kaka baboye eza eloko oyo batu bapesa bango déjà basinoma bango déjà ke baza bandumba ye lobi ke ato lobi aza déjà ye oyo azali et ça là eloko te ça là ni chaud ni froid donc siko tina na nini donc musala ne ngwana bomi pe groupe na etika na 3 personnes pour na buzoba oui. Voilà, merci beaucoup Meti. Tozana nous, tozo kende malembe to kende na shit. En tout cas, Karine na monyo mati makasi kita mwa muke. Karine sikoyo na makambo zolo bawana. Président oko kendaka na ye po lambela ye. Kota na chambre boyo kutie na nani babenga kango nini. Azani tenir chocolat. Atante yo siko kobima na chambre no boya kana yango nde sala ka pena ti na groupe na yo tikali kolongo tikali kozwa rola malongati ngai batutu ba ebinga ba collègue na nga na ko tame libre nga na nda ko jouer le soute nga na koma pona jouer faut ba inviter ngai po nga na uti na groupe ya président Bobo na yeba na avana kota na groupe wana to na vanda ke pa président Bobo na pema ki po na zwa ki musala tangu na bi molimo na nga esprit na nga ezoti na ka ke ozana eloko na yo ya njoto il faut sala musala yo pona na ko yoka na TV abandi ko recruter nde na yaka ipa na ye ngai ba collègue na nga tu na ba pinza ukutu na tanga ta komo po e mata de mafuta e mata ba pinza mateo ba ko tanga komo te na tangi komo te na tangi te po e mati déjà mafuta talaka elo na olobe ala kacha mutema na ngai donc na ndo jouer te soki nga na jouer c'est que ya voyager ke poto ba ponen nga rôle mo bwe ba tie ngai ya ngwana moni et ça la bien te muto e musala ozobo ma carrière na ye a jouer moi jouer zate parce que aboya eloko moko ya pesa za nango nzoto eza nango bolinga na meza la force te o lelo ba président na biso ba komi soki opesite o jouer na internet pe komi bongo. Bon, il y a internet, il y a on a internet, internet, c'est ça, on a ben singa, parce que moi on a joué des tableaux, na salle émission, on a joué moi boy zone nanga. Mais oh ezaki ya groupe na biso o bolala kabola mukakalango nde babuzo baneza. Ce qui na internet il peut ça mais nga on a kuta na ngote. Bana na bana internet ba film nga ba émission nanga non na kuta na makambo na te. Voilà Karine to komi na suka to boya ki pela. To zo boya kotanga komo mais Karine na pesi déjà piste moko boy et sali malamu te. Karine tangata lettre ya suka ya kombo président wana to boya liboso to lobi lettre ya suka l'état ont raisonné bien lettre na suka na kombo na ye o ebisa biso ngo okotala caméra ko ebisa lettre ya suka batu ba ngomo bacha o etikali voilà comme conseil en attendant Karine a raisonné lettre ya suka ya président na ye wana wasala ki mabiana oyo lelo pourquoi biso ba théâtre Tote ya kabatu omona likamba batu salami en face na bino ochango salango théâtre mais bino moko bolinga côté ya maté je suis le seul chroniqueur on a banana loba botika kotalisa bana ba plafond
soki bolingani même nga Géroyo naza sente na linga ka ba fille ya théâtre mais na lo barate que avant na chao boy faut ça la boy non et puis bolingo ezaka oui na non soki muninga boy après l'amour ezaka kibo camarade kibo ndeko donc to luka ko bongisa muto zo kangama o sangana na ewana bamvutume bele bozo luka na ba famille na bino bamvutume bele bozo luka okwa ko luka leti fille lokola Karine boy peut-être boy ayebi pe que état d'âme ya muto la te yepe peut-être ayebi yango siko na bala basi muso bazaka ayene ka comité kalemsu ayena pe lemsu ko bakso mpoka e belé lelo bata ba théâtre belé bolati mpoka ya makasi ato sali boye ozonga ka boye e longière mo comme forme boye ozoye bati nyo soto neza mpoka lata yo ya mwana mwanso bimaka na ye ya mobali obimaka na ye tote yama émission na biso oya Congo check chaîne na biso Congo check to yaka pona kolobela ba problème. Pourquoi tu lobela pe ya ba artiste comédien te tala lisolo ya pasi boye pour moi na mwasi aleka na film il faut ba damsonner ba betazol et puis ko bengisa mwana batu alambela yo pe alambela ngombe ya fresh mbulungu ni mbanzanga na tsamba la moko otika na salopette ya chocolat aux amours brutal ba solo la kana na muningati voilà to komi na suka Makarine o raisonner bien t'as la caméra loba lettre ya suka ya président nabika lettre à suka oh j'espère que boyoki lettre à suka eza oh bo kangisa bata songi allez batu na YouTube bo ken bo komela so ba email bo komela ngana ebike bino bo pesa so komba président wana bo komela ngango et puis so ba yisinga komba président pour jusque là ngana lobaki atanga te yepe aboyi pe ko yebisa ngai heureusement don na ebite so eloni etinga na bana tanga te aboyi ko yebisa ngai po abangi pe su quelque part comme na ko banga Jericho Betox ataka mopandi sango moko mystique bino siko bokomelanga pasi bu mutombo tika bango bakoma to ko lobela mutu wana poto teyama makambo to sto yebisa leta to bike ba chaîne câblée ya Congo ezo l'excéder émission to ko lobela mutu wana a changer mamba parquet pesa wate on a so porté gérer plainte oui na ko na pavillon 10 mais sauf quand que to te ya bino ba président pour ça nzoto etondi bino lokola problème oza pe na moi sinandako hein voilà Makarine moi conseil mukene ba président et puis na ba ndeko no pe mususu ba yaka ko séduire ba président conseil na pesa ka ba président bolinga biso po bino nde boolakisa biso musala po lelo songa na 8000 francs yebaki na opeso 500 francs tango yo lakisinga musala na oza ingrate na ote na opesa yo po yo nde osali kenga nazala o naza lelo na opesa pe bandeko na biso abasi balobi boye soki o se respecter te mutako respecter pe azate njoto ya mwasi eza tempelo ya Nzambe na yebike ngape na oloba ta msubo oloba ke yende nani naza pe loko te po naza mwasi loko abino naza pe na baposa njoto me na linga nde mutuango asepelisa ngape po ngape na kena na esengo donc so asepelisi yo te okene na esengo te donc ezala onka ka okosa yo potanga ozwa yo atika ke na Nadine atiki Nadine ke na bibishi yeba ke toko bunda na scène wana oma bat ba jouer mais ba fingana oma bat ba jouer mais ba saba bilo mo n'importe quoi parce que basa binemi parce que basa bambanda ba yebani ke ngana Karine to bimambali moko ngana Nadine na Pierre toza mbali moko donc tozo sambwa na boy na ngate ngape nazala njoto na lobai déjà na bandeli on na njoto na mai mais tozaka na posa tote ya ba président na biso tondo wuta banda to yaka nde poto sala musala to yaka te poto teka njoto to yaka te po comme ça biso ba marchandise bozana basi na bino na ndako bo respecter biso nde biso ba na bino tozo respect siko songa na fingi yo okoloba ni mwana azaka mpoli po na fingo na ba art na yo ozo sala bo respecter biso ba ninga na nga basi pe bo respecter ba njoto na bino po toko bala kapé. Voilà, merci beaucoup. Moi, je suis bandeko ba soutenir kayo. Au salon pas théâtre passe ba senga bino banzoto. Même sous na bateau ba senga bino banzoto te na poto. Bango ba kabela bino na bolingo ya passe au bosalaka. Moi ba mbote na bango. Ba mbote na pesi to na papi mokoto.
na Cléo Masamba na pesi mbote na nga na Ana Veta mwasi ya pembe mutu aotonga leki azate aya poto kala donc mutu aoleka ya azate lelo atemisi 4 immeuble donc mwasi ya makasi na pesi Mado Spaghetti mbote mwasi ya pembe oyo aleki azate donc bafai na nga nyonso baotala nga na pesi bino nyonso tu bambote bo soutenir biso tokende liboso. Tonton moko atali nga alobi na nga Géri tuna mwa mwasi wana numéro apesa nga numéro comme ça na benga mutu wana nga déjà na yebi ye comme ça na pesa suite ya makambo alo na pesa numéro 080 obanga na obanga te Géri na tunyo question na pesa numéro 085 ya Willy Moucheni. Ya Willy Moucheni code Mboka 243 243 85 57 20 587. Malembe. Ya Willy Moucheni. Code Mboka 243 85 57 20 587. Merci beaucoup Karine pour tout. C'est normal que le président Koué a posé dans d'autres mots séduisant. Mais quand même, la Bible et le bino ba chrétien fouiller l'impudicité quand même yokima ki on epi na mbangu ya makasi okima ki yango ba président ezate ko meli agene na yo o meli moi lo tokono moko bo meli moi bimela mela otali retard maman na ndaku et sili pa ba actrice soko za na posa actrice linga na voix normale et au sala be yango ozomona pe ezo bebisela bino ba makambo ebele et côté la bino ba problème na ba vie na bino donc les lozaki émission poto lobela siriango donc to côté na ngambu ya théâtre j'espère que par si bumu to mba retenir biso rigueur terre baka Géri comme to so sai musala na yo makamba bo il faut ko lobela ko longola ba anti valeur na kata mukili po boss na biso tanga bi Géri tellement na sala musala darling love tellement na sala musala rien que musala parce que yo moto na solo ka mo ya o intel ko to bakoma o siko ya yeye moko yango ye moko bimisi siko ya yo oyo lo bagana na bimisa mututé allez faux débat. Merci beaucoup Asmak la canadienne, merci beaucoup na bande ko nyoso bolandi biso na Congo check number 1 Congo check number 1 na makambu ya kokata makambu batu biso fin. Bon anniversaire à Garnet Mutombo. Garnet Mutombo, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Garnet Mutombo. Joyeux Sieta Oumela Dondoa. Congo check TV, Yassibo Mutombo. Congo check TV, Yassibo Mutombo.